quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singwe, Bongefezo, Ngalano, ya Sika. Avant que Bandele Tongame Vongo ya Sika, il y a un moment que Congo ya Sika, il faut s'imposer dans Katami Mikili. Congo ya Sika, c'est super. J'adore le Congo. Maurice Premier. Babi moi mon balé papa oh tonton oh ba kombo nyoso na pesa ye ndeka na lobaka Maurice Premier Congo ba Congo zango babi Congo ya sika.com Congo ya sika ya Maurice Premier. Bonjour chers internautes de 3 fois www.congoyasika.net. Votre humble serviteur Maurice Premier, le Diego Kao de la presse congolaise, en direct na Katiapa na Manakati à Paris. Invité Naba Oyo Bazaba responsable. Alors je suis honoré na salon Oyo Babenga Kango Facebook, salon Facebook d'or. Na maître, pas maître, pas maître. Ce que tu le dis maître, exact maître. Il y a couture. Surtout maître, ils maître de l'école. Ou ils ont maître sportif. Balbengi, balobi, bazan un message pour la diaspora congolaise. Pourquoi baponi Congo Yasika? Parce que Congo Yasika, mentalité Yasika, bateau Yasika, namakanisipe Yasika. Derrière la caméra, on a un grand monsieur, réalisateur Manzambi, Oyandimi, pour soutenir Congo Yasika. En même temps, le lot Oyo te représenter Biro Nabiso ya Congo Yasika na Kati, vraiment dans centre-ville, il y a Paris. Alors, sans plus tarder, Tozo Kende, Nanou Kozoba maître, pour passer un message à couper ça pour Nabiso, et puis Tokozong la maître Cobra, ou Azali invité d'honneur pour un message naïe pour la diaspora, et puis pour un soutien sur Bazali. Alors, nous remercions vraiment à Salon Facebook d'or. Ce que nous comme à l'oko langai, il y a Kanakatia Salon Facebook d'or. Oh, maître. Ah, vous me signez. Ah bon? Vous me signez trop. Comment tu as dit depuis quand? Depuis quand? Vous avez qui va vivre? Vous avez qui va vivre? Vous m'avez actuellement solo, vous m'avez monnaie solo, discipline, vous m'avez bandit na air. Si tu as mon avis que Moussa les autres, ma Congo Sika. En tout cas, tu as un Moussika Congo Sika, et en moni, tu as vu Moussa Lango, tout le monde va Moussa Kitoko. Donc c'est bon, ils ont marché bien. Maître, son invitation à Bino parce que vous avez maître Moko très sérieux. En tout cas, Bisso, toi, très sérieux, tu as eu ma formation bien, tu as l'histoire na Bisso, bah aider Bisso, éducation, tu as eu une famille, tu as eu un club, donc tu as discipliné partout. Alors, na ebi ki boza yo moko te baninga bazambango ba uti entraînement bozo ya na nino za zabilo ata 3-4 parce que ndenge toloba toujours que Congo ya sika est commis police de la presse congolaise, idéologie et bandit et pas ya Zoro Mabiala, lobby Maurice Premier talaka kayo soko lobby bayo kaka totala tolongo la mitakalisation na kati ya musala oyo pesa musala ba famille ba vanda ka ba otala biso. Alors tolobi nos collaboration avec le maître parce que baza ba discipline civile civile les gens beaucoup na bino bobeta kate mais présence na bino tchaka discipline yango na solo na bino idéologie wana bino boza discipline na kati ya musala na bino et sali biso ki tokos yango to bito ye. Alors oza yo moko bien ouais toza awa toza belé bon maître da guerre du Kumu super Africa libanda maître muzelo koloboko baza libanda na si ba kota kala mingi tenga na coaching taliboso pona mona de boyalaki. En tout cas une initiative oya Congo ya sika et bimi en tout cas ça bien. Ils ont bien moni même na armée ba militaire ba tela bango police militaire parce que pour na ba militaire wa teti baza ko se comporter bien té même na la police tant ba créer police ba tela bango police des police pour na éduquer ba policier ya bien té bino pe na presse bo créer loko wana bo éduquer ba faux journaliste o ba be sa réputation ya ba journaliste ya ba présentatrice donc ils ont une initiative mora bien bo biso pe ba sportif to sa pe loko na biso pour na ko éduquer ba faux sportif nzamba pe sa chance aux amwa moulayi aux musclés au salisport on a ôté ata mulkuse comment menacer batu ba non sportif on a mettre non ils a bon te biso pe to sali au début la république soto zuyo faut mettre on a to ko éduquer au pe to rezongi son attend bino pende bo sa initiative na bino na ya ko éduquer ba faux presse wana o ba bimi ba zo sa éducation ba fille ba baby ça ba compte ça incompréhension vraiment wana vraiment faut bo continuer bo combattre on depuis biso to combattre on très bien biso to asima na bino to soutenir bino maître on va mbote ça la moi bien parce que yo ça pressé
En tout cas, on a pesi mbote na tous les sportifs. Au baza ko évoluer na France dehors ya mboka pesi bango mbote bon moni biso ba sportif to zukara to za lisanga o ni on ta sala sport ni ndenga bien o za discipliné to za ensemble to tombola eloko na biso to tika ba polémique ba jidora ba mosala o ezo prendre biso ba sportif ba on a pesi bino merci Congo ya sika. Mettre un mot pour Congo ya sika. En tout cas Congo ya sika en tout cas na senga bolanda ngo mara masola kitoko ezali eza éducation eza eloko moko bien eza le roi te que to landa ba émission ma pamba ko bebisa donc bebisa suba moral abatu dans na kati ya Congo sika donc to landa ba émission bien o ko aider biso na ba problème sur na ba famille to za solution na kati. Merci Congo sika. Kitoko se mettre toko solo là. Merci. Après émission. Alors maître vraiment boyo qui est bon moni que Marcelo échanger a wa discipline les amakasi avec ba maître Cobra, maître Machuda. Les abato baza déjà très formés. Oyo ka bango na Marcelo ya pamba te. Wana ils a témoignage il y a donc manzambi yem tavanda la tira danser. Donc on a mona muta teti bo était un réalisateur teti. Abanga oh là 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 talenga mamobali di. Yes. Kitokos. Congo ya sika vraiment. Balobi eke. Ba mettre un coup KO. Parce que nous ça na Congo sika te. Ça na Congo sika on a Paris au Maurice Hotel sa caméra te un coup KO et puis discipline koti ko vandi calme. Maître Nane Sengo. Pour respecter rendez-vous Nabino, vous allez mettre moko très discipliné. Alors un mot pour la police de la presse congolaise avec Maurice Premier et Zoro Mabia la tozu idéologique et mitakelisation finie. Alors pour Simba toyebike la toyebike ba maître bazali ba police éducation na société civile place to vanda pour to zakana bino to lia kana bino pour bino boza ba ta discipline. Un mot pour ça. D'abord tu vas dans la présentation hein. Bon, ngai maître Daguerre Bikoumou. Comme on a ngwana bato ba edinga donc on a roloba mingi yate. Voilà quoi. Ancien Gueda, rappel fondateur du club de la police. Actuellement champion d'Isaïe, champion du Congo, champion de Kinshasa quoi. Donc voilà quoi. Maître tant que koti awa bato se batelemi. Donc yo na évité bébé ni banini ezalaka la yo maître. C'est bon, ba ça batelemi pour ba ebike na mutu na bango. Respect na pesa bango yon bazong selingango pour ça réciproque. Donc ce baptême pour passer ba moni mutu na bango. Les peuples tu ngapé na moni yo et ça linga peu plaisir à trop. Donc police de la presse. Donc na bi que yo zawana ocha kimia o yo ça la presse na ndenga mpriema yo zalia mais na soutien na bino parce que bino bozawana toujours pour la discipline. Alors je profite à saluer tout le maître, il y a Cathy, il y a France, tous ensemble, ba maître bakabola kate, esprit d'ensemble, baza ba maître discipliné. Awa to yaka polémique te. To linga ka discipliné kota maître ta sazali discipline fezala. Alors maître vraiment merci ndongo honorer police de la presse, ndongo honorer Congo Yasika. Po ba maître bazo bunda ko beta ko buka ba manga bato lobi ni pona ba. Ah bon. Na ebité na kolobani ni po mettre so bani ko beta batuna yo bani ko beta population na ebité na okumisa ona na betelo maboko na honorer yo mettre azana pona ko sécuriser qui ba faible ceux qui ba faible bazali ba ki mettre azana il se sent à l'aise mais so comme beta bon en tout cas comme ma bien ba to beta na beta ba frère na yo je sais pas biso to africain beta grand frère na beta petit frère na yo. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des monsieur de Silanka na maloba de solo li tozi solution. Tous les athées bato ba vendre ça biso na likamo biso moto solution entre nous. C'est ça quoi, c'est que je peux dire. Maître, n'arrêtez de le mot très bien. Nous sommes là pour le faible. Alors one of ma Congo qui récupérer moi ma Elewana. Alors maître momo moko boy moi ba remerciement ba mbote ça la pour le Congo sika. Et puis mutabi biso awa maître Machuda salon Facebook d'or. Bon, na baina on peut sambote yemoko maître Machuda salon yebikaka. Mais batunanga bazali maître Machuda lengolo pas zali mbota trop na tami kiliawa na France ba masa bazé belé ba maître
Maître Kobrazali, Guerrier Dokoma, donc Maître Mouzelo Koloboko, Maître Sefa Monima. Namboka pe bali on attaque bango temo nanga pe foti taboze belé on comprendre namboka pe bali na minute o masalanga Maître Jackie Mulenda Guilin Loboko ba namboka on comprendre manzambi pe ali on comprendre Maître Giga Samuzu professeur des élèves obikara donc ouais prof Mboka na bangola bali ba Maître Corsis ba Dieu Scorpion ba Maître Francis ba Maître Mamale. Donc, na Londres, va mettre Maipai Bali, va mettre Fabien Samouzou. Donc, Maroc, donc famille Mobimba, tous les sportifs, Mbota trop, Open Atangi, Tetaka, Belé, s'appelle Kamwatan, Yobikaka. Ma grand-mère, surtout, Yobikaka. Medego Koyate, on est là des sportifs, on est ensemble, et toujours la famille, quoi, et respect réciproque. Merci. Hein. Qui te cause maître vraiment, mes respects. Ouais. Et puis, toujours continuer contre la biso na ba maître pour na Congo ya sika discipline kota. Merci beaucoup maître. Ouais, merci. Alors, sans plus tarder, vraiment, on va recevoir notre invité principal, c'est maître Kroba, Oyo Tokoloba Masolo na pour un temps, Oyo Azana Katia Salon Kolobela. Oyo, Aibengi Sibiso Awa, et puis toujours occasion de ba maître. Vraiment, merci beaucoup pour la première séquence avec maître Manzambi Tetia Libela. Alors, je n'ai Luana. Je ne suis pas celle là, je suis accompagné avec celle qu'on appelle Giliana Antonio. Masolo Oyo, Eza Masolo Yalikolo. Avec discipline, beaucoup de bureau, beaucoup de gens des hôtels, d'ailleurs, na kin, bozomona. Là, je salue à passant Sandrine, je salue aussi Guilain, je salue équipe Momba Congo avec studio Nabino Yangwana, ba musicien studio Nabino Yangwana, Boya, pour sa confiance Nabiso, pour la musique Nabino Nakati na Congo. Yo, oza vraiment artiste, contactez Congo Yassika na Lemba, adresse numéro P Yangwana. Alors, toujours dans le bar, toujours Blaise Alingi, café noir de la Norvège. Melay na miliki bambote na yo. On a un grand homme d'affaires ici. Alors on a reçu l'effort pour que grand homme d'affaires on appelle Aleka. Bon mona ba masolo neni masolo ezotambola et kozala vraiment kitoko makasi. Ba mabanga eza réduit hein. Mec nam konage. Et la série continue hein. Et ça va maître na ba maître. Yesko azali disciplinaire ya ba maître. Conseiller. Et puis conseiller à maître. Disciplinaire était mes conseillers. À congé ngai na sepel ya trop. Voilà. Maître, oza masolo ya Congo ya sika. Balobi oza toujours na mot pour na Congo ya sika et puis pour na musala na bida ba sportif et puis pour na ville na kati ya diaspora. Na sepel mingi na ba question posée na ba maître na biso. Ba ono moni tu balobi wana. Baza ba legi na mbula. Mais baza ba sipere na musalo po ngai pe na mutu na koyaka pe bayebi bana se musei do bana lingwala bayebi maître Lukoki de naza représentant ya club se musei ya lingwala do ana poto na conseiller eloko na pesa conseil mingi sportif eza lokola mutambongo na milieu amelaxate aza mutambongo abomba maka vrai sportif abomba maka parce que sportif musu bazobeta bato azosala sécurité na boîte obeti mudalango eki yango bazofingisa ba sportif na bande ya mabete tovana bamilo bamekte balegisi babetaka bato balangwa bakoma comparer moni batadiri ner baolie bambongo mais tant ba bela bonga na zawale salanga passe son brand. Merci pour notre donc eza de passe muto asala la sécurité akoki kobeta muto te alangwa te yo ne faut dégager to na exemple to va na poto to mona mundele mbilo zo finga ye makipe yo te poza na mibeko pe soke leki ba kango pe kraka po awa mona maître mutalangwe yo beti mutu wana ezalaka te nazopesa conseil na ba maître sport eza eloko ya fiere ya lofundu
kobeta mutu lobe na mnoko kimaye pour exemple ba millième sous to kende mono mecre yo beta nani siko na ba sushi na kande baba yo beta nani tia kobeta pe mutu njonga mabe azoti none na mabe pour kende prison ngana mona mecre lukoki azolo bageno même oza muta makasi même wana force soko lingo beta mutu ke bato baza pembeno bazo pekisa yo te baba tu mabeke bazo lukona mabe obeta mutu na poke ne prison baseka fo kimaka kene na tatami sala musana yo et puis conseil monsieur na kolobaka toza na ba sportif ebele na poto bazo boya ba entraînement na ba milieu batamangala parce que na randori so akwesi yo ta romela eni ke mona mutu na yo azumu sielu mabeti eza entraînement ozana ni prime parce que eza entraînement eza combattre respecter un judoka soki bazwi na entraînement na randori so lingo kwea fo kwea ka kwei eza toyoki lango soni ya mabe donc na fingite na lobi pe mabete surtout judo eza sport ya fier ana poteza betinya msomo na nzela ozela metro mundelo moni yuma tansomo avec 3e dan oh mais tu me touches je dis pas mais pardon ton ngo sommet na kizairwa okay Nicolo atika so kota na rayum de weba ndongo kwela yo mona yo mundelo yuma mayebi parce azo respecter musana yi eloko na kosenga na ba maître surtout bino ba supérieur na biso ba oyo tozala na respect na milieu omoni mutu place mabeza kimak bisika mabeza longwaka tango zoma mdazo ganga mewa ba oseka kokota na distraction de yo longwa kende yo somana mutambongo azoka bambongo na babara mutu azana mbongo oya pasi arobombango do bato bazoeko la judo ya muke yango bazobeta bato po o bayebi yango bakima makambo na fingite ekoma na baro yo lo bayenini yo amni yo lo bagi vanda na te to beta na makofi toza na respect to respecter bande bona biso na nzela yeba ye passer surtout na mile bisika yo zalaka fo zalaka bien na bato wana yo yara mettre beta na mile na yo mukoli kambe yo ba okima yo zalaka bien na pesi conseil na mutu mabete bolimbisanga naza sportif dans ce moment libo munene tek ngana kumisa gradité je suis judoka ceinture bleu naza bleu na judoka la dingato marron noir nini tek mutu supoma na vert mais amayele a gagné pe noir mais tous ala na respect discipline les news donc on se présenter je m'appelle Nodi Mataba vrai kombo na ngezali lukoki Pedro Manuel donc kombo na yangwana donc nazana minga kolobate soki na lobi mabe ba mec bolimbisanga yi merci vraiment na tikeli o miko kokenete maître kokenete zonga sima parce que au petit message moko obstolingaka kongwa sika éducation changement de mentalité au lobby kamoko munene au tiango na moi comédie mais sali moi bien qui tokos comédie de la soba vérité sali moi bien alors mettre un message pour na kongwa sika à toi message vraiment na CP non lobby Congo ya sika o pesa pe ba conseil ya sika pour conseil à kala et c'est le cas et alors na mona placement ba otala histoire ya musique moya kala bazo solo ba ni ko discuter batwana o batonga loko te bazana loko te ese zalaka le passé est le passé total ya lelo nazana mingi ko lobateki na ko remercier mingi maître nanga machuda ale machuda nazo remercier mingi petit nanga patu venanga tila brondo nazo remercier mingi petit nanga patu surtout bana nanga na bossa na bangote Mano Esther Petit Nodi, Petit Rolls, Bambo de Papa Tindel Bilangoyo. Donazana Mingi ya Kolobate. Salon Facebook. Tout ça l'émission na salon Facebook. JP le Bogo zalaka très jaloux sur balobi salon JP le Bogo tek. Mais le na lobby pona longwa ennemi. Parce que tant que tala be mission yo ba salon musus et comme ennemi.
Mamtolo ba yango eza nemité. Salon Jipe Loboko. Salon Godeki Mani. Salon chez Maradona. Na pesi bino bambote nyoso ba petit to basala kuna. Merci beaucoup minga kolbezate. Ba champion botika ba rai gauche na ba civil. Même kuda salaka botika ba jewana. Surtout tozomana ba balabala ba jaro simba to ba njoto. Eza mabelo kana fu bomba marango. Minga kolbezate. Vena ngatila Nasugawana. Vraiment avec Essengo, Maboko. Est-ce qu'on soit. Est-ce qu'on soit. Elo moya motuya. Limisa elo ga motuya. Pona bogi batu nyoso. Mais nodia zala muta NT. Leki na roi David. Na bossa ni ko dédicacer. Ye pasaka toujours na salon Facebook. Kitokos. Leki na roi David na bandeli yango. Mais ye ba ko bima yaya elo ye ba pelo ni na melaka. Vraiment Kitokos. Na évité si quelqu'un un message. Vraiment Nayambami Kitoko. Nayambami Kitoko makasi aweza Paris, ici c'est Paris. Donc ici c'est Paris. Ba prêtre on a quatre Château Rouge. Bayambi Congo eskananga kitoko parce que balobi que les 10 gokao de la presse a cru que les kaboete et puis maître Teti Manzambi azalaki on a toujours Teti abanga na été. Là directement je vais recevoir un frère à se présenter parce que balobi que micro les apona moutinyo surtout liberté de la presse congolaise, discipline police de la presse keba na kolongola. Toyambi, s'il vous plaît. Salut, bonsoir. Hein? Oui, salut, bonsoir, mon frère. Ok. Boni. Oui, ça va. Et Nazali, maître de self-défense. Ok. Ouais, donc, tout d'abord, c'est maître Espino, bateau Banangeringi. Ok. Na sepeli makasi, na émission na biso. Et là, makasi karatolinga tout le beza qui est discipline, il y a judo, ou il y a jiu-jitsu, ou il y a tai chi pour tai chi peu commis. Bakambi belé negezalaka donc toko benga mbombolo c'est trop dire mutu so ko benga mbombolo bazalo ko mboko na nzoto na ye oyi pe na kidiba mettre pourquoi ici na mystique quoi pour beaucoup ko bazala banzoto alors et loko mutu ezalini et discipline oyo toyekoli bakoto to tina bamboka na to continuer wa to garder ngo bien pour que et ça va bien pour ner il y a RDC, Namboka te fondé Bapaya. Ils ont cinq habitants, il faut qu'on monte ça, on a acte. Mais n'a rien qui n'était. Surtout dans l'entraînement mingi, entre guillemets, quelque part à Boyer. Dans le cadre d'entraînement, ils ont travaillé tout ok. Mais les loups vraiment, on a coupé comme plus que mon combo. Taboy na okoya. Mouvement n'exagère pas, c'est une affaire pleine n'exagère pas. Et le côté, il y a un côté. Vous travaillez donc il faut en collaboration. Mais et comme commander plus que banda donc il y a un côté bande donc bah mettre bazali bangue belé mais bon il y a qui mise à la grammaire bazali bazomona ça la moi bien peut temps muké tozo zoya yemoko kobra na pesi Pamphile du Congo. Na pesi Yemani, na pesi Tchétché, Azar Fruicide, na pesi Maître Mandela, na pesi bon, bah mettre tout, bah monter Vélé, bah mettre Kamba, Volcan, mettre Gambet Machura, bah mettre Gambet Tegen, donc mettre Spino Batona, mettre Soulé, mettre Popo, Kamba, na Luanda, Eric Popo, bah mettre Baza et Bellet, Gambet Pamel, donc vraiment. Aussi, Papa Coco Babin. Grand maître Mouzi, donc voilà, maître Mouzi. Merci vraiment, merci beaucoup, maître, pour la participation dans le conseil. Na ebi ke balandi ya Congo ya sika baza na Amérique, baza na Japon, baza na Toko, Hiroshima, nyos bazo landa yo. Donc ça dit total et magana place au ba Congolais ba vandaka partout.
partout. Alors merci vraiment pour la participation. Alors sans plus tarder, vraiment première tranche émission Tokati Tosukiwana et puis Tozo Kendoro Yamba Maître Cobra parce que elle a une émission dans Mobimba pour nous expliquer contrat na biso tosali awa. Congo ya sika ba maître ne so ba komi bazo supporter Congo ya sika pour la éducation ya sika. Vraiment merci beaucoup avec Manzambi o azo aider toujours na caméra maître Teti abanga kelo côté toujours na kati discipline Tozo Yamba Maître Nabiso Cobra.